mama ani ndani activiste na bino yende mutu ako representaka minoko ya bato bazangi minoko langwana tozali ko benga activiste mama ani activiste pona bandeko basili ko yeba yo nalo bien te rôle na yo ezani bisusu bon rôle na ezali ya ko kanga ba information na o ezo ko leka na bamboka na biso soki na yoki yango ne na ko poser ba question na so ko répondre na nyonso wana donc na so ko loba na place bato oyo bako poser ba question bako répondre bako poser ba question te menga na so ko poser ba question na place na bango nde bato ande mutu wana babengaka ye activiste. Merci mama ani yo mtu ko representer minoko ya bato bazangi minoko et puis ngai l'impresario na baba siliko yeba l'impresario linga ko ba mutu oyo azali ko présenter émission azali ko présenter likambo en faveur ya groupe to en faveur ya bato ngana azali impresario pona émission oyo ya la vérité mais émission na biso ezali émission chrétienne bama kamunyo soko debataka ezali en fonction biblia makamune soko teyaka ekuutaka na mokanda nzambe mama ani sans plus tarder tikayete tokoba na liloba ya mpoka lelo ndine ngoza na wana table na yo wana lelo na mpoka lelo yo bon oyo ezali awa lelo oyo ezali ya péché masumu yango tolobela lelo oyo. Merci masumu émission ezali présenté to préparé par ngai l'impresario Joaquim Zambwana mama ani nayebi te na banza na yebisaki yo déjà ete lelo tokolobela les péchés et na moni on a déjà presque préparé selon yo ba recherche na yo définition ni oyigo pesa na mo etali péché bon péché ezali mutu oyo abuki loi abuki mobeko le péché yes bon péché ya moko na tango abuki nde force ta pernati na tanga buki loi wana nde pernati wana nde péché nda mimi. Merci na banza mama ani olinga koloba ete masumu to péché ezali eloko ni ezali ko transgresser loi exemple na ko pesa mama ani prenons balobi ete nzela oyo bato balekaka na bango chaque jour et puis lelo balobi ete banda lelo oyo okoki koleka so na nzela oyo te bolekelaka na nzela mosusu soit l'état soit police apesi mobeko wana elingi koloba ete place wana olekelaka yango liboso ezaka na problème te n'est-ce pas mais sikoyo ekomi na puissance parce que ekomi nini batiela motambo wana ke bato baleka lisusu te motambo merci loi ekomi wana elingi koloba ete soki oleki wana oza na problème n'est-ce pas mpona nini po balobi mutu aleka so wana te donc oleka to mais liboso olekelaka wana ya po liboso olekelaka wana eyakona loi ezalaki te bon sikoyo soki oleki wana na ntango deja batie loi omemi lisumu omemi lisumu boyo tozoyoba sikoyo l'état chef a cité atie loi papa leka lisusu awa te sikoyo oleki wana okangami na mutambo n'est-ce pas elilobaki sikoyo okangami na mutambo mwa penalty fo ezala merci na banza bandeko toza kotante mpe korenie likambo etali lisumu na réalité ya société oyo ezali facile ya kocomprendre place nyonso soki eza nango libre eza libre mais soki bapesa yango mobeko ezwi puissance epuissance yango ekoki koyebana te soki eza renforce te mpo balobi ke bolekela awa te me bato bakoya toujours bakotante koleka wana bakoyikoyi bateti bakotante koleka mais il faut mpe différence ezala ete otie mobeko bongo bato babangi nini oyo kosala ete bato baza kobanga wana nde yango babengaka nini penalty loi soki eza suivi na penalty te loi yango eza zéro eza mpe kutu loi te respect ekozala te merci mama ani nde place wana na tokoti na émission na biso te me tozotantina kosala sarclage ya liboso mpo bandeko bazali kolanda biso na yo mama ani tokoma mpe na meme po ya koyeba pourquoi eloko babeli koma péché eza relie na nini bon mosusu na koloba awa soki batie penalty bato mosusu aza na mbongo nabiki balobiki soki aleki akofuta $5 bongo aza na $1 million $5 mpo na ye c'est quoi eloko pamba akobuka leka te me mobeko ezali te koleka wana te bongo soki babiki soki oleki akokota prison qui que tu sois
Et puis mutu azala mbongo esi mutu ambongo yezo aza koleka so wana akoleka so te po alingi na okota na prison te po alingi okota prison n'est-ce pas elingi abake degré ya baloi na bapénalti yango mpe fo ezala bien dosé parce que loi suivi na pénalti na punition mpe fo ezala pesé so eza bien pesé te bazali oyo bamoni ke wana makubungu ekosala na eloko moko te bakopase na bango n'est-ce pas merci mama Annie sikoyo oyo eza na société na biso tozonga na biblia parce que émission na vérité elobelaka mokanda ya nzambe estce na biblia place ezali oyo okoki kolobela ete mobeko moko epesamaka dès le départ epuis bato soit barespecta yango mpe barespectaka yango te ezali soki totali na bible nzambe apesaki 10 commandement oui donc apesaki biso 10 commandement toyeba oyo tosala oyo kosala malamu oyo tosala ya mabe te donc nde balwa wana nde batelaki biso mais sikoyo ntango nzambe asalaki le 10 commandement est ce que alandisaki yango na penalty eza ya masumu kufa nango kufa donc alobaki ete soki le 10 commandement oyo olandi yango te okokufa alobaki yango okokufa soki olandi yango nde okokufa te soki olandi yango mpe natuna ye alobi ke soki tolandi yango soki tosali yango tomemi masumu tokokufa siko soki tomemi yango te donc tokokufa te bon réponse wana okozwango après bon mama na banza question mosusu ndenge nakoki kopose yango yango oyo kombo ya péché ene yango vraimen ebandaka au juste parce que tokoki kocomprendre que péché signifie transgression ya loi moto abuki mobeko yango eza kobenga péché siko péché comme te originalement ebandaka wapi selon connaissance ya yo na bandeko bazali kolanda biso bon péché ya liboso ebanda na Adam na Eve n'est-ce pas donc basalaki likambo oyo nzambe ayebisaki bango basala te bango basala yango nde nzambe ayaki kopunir bango nde péché ya liboso ekomaki donc ye azwaki punition ke akobota na pasi mobali akotravaille na pasi fo atokana na avant azwa bongo bien merci na banza bandeko mpona koconclure premier partie ya définition ya péché bandeko fo toyeba ete adamu na eva ntango nzambe ataki wana mabele awa komba péché ezalaki te mabele ezalaki nanu na péché moko te me na mokolo nzambe ataki loi nzete oyo bosala nini bolia te bolia yango te instruction liboso eye loi eye me na ntango tomoni ete nani loi yango epesameli bongo satan aye na nsima eva alobi ete o ye apesaki loi bolia nzete oyo te wana eza kaka loi me punition nini aproposaki bino eva alobaki nini soki tolei nzete oyo tokosala nini tokokufa nde eva wana babangaki nzete wana oyo kolia yango pasi eza na nini na penalty soki olei yango satan aye kocontredire parole ya nzambe masumu mensonge lokola satan aza deja roi ya masumu aye siko atourne parole wana ayebisi eva ete oh non alobaki na bino ete soki bolee nzete oyo bokokufa te soki bolee nzete oyo bokokufa te sinoki bokokonga nani banzambe acontredire mensonge deja ebandi le place wana koya komona ete nzambe ayebisaki adamu na eva jour bokolia nzete oyo kiye mobeko soki bobuki yango bokofuta penalty ya nini liwa bandeko nanga tozali kokende po bokende kotanga place oyo matene so kobanda na Genèse chapitre 2 verset 17 et puis bokende so kotanga mokanda ya liboso ya Jean chapitre 3 verset 4 place wana nde tosili kopesa badéfinition que signifie péché biso te batopesi yango me bible elobi ete na mokanda ya 1 Jean 3 4 ete oyo nyonso akotransgresse loi oyo nyonso akobuka mobeko akosala nini akozwa penalty na ye emokanda ya Jean 4 erenforce ete transgression ya loi kobuka mobeko nyonso nde yango wana ezali nini masumu est-ce que toyokani na définition ya péché sikoyo
Merci bandeko na matoke na kozwa première réponse na tanto yo kotanga mokanda ya 1 Jean chapitre 3 4 tanto kozonga nde tokokontinue kodébattre sujet na biso ya mpoka lelo etali nini soma ani péché. Merci nzambe apambola bino. Masumu par définition tosila ye kopesa yango deja ete ezali nini ezali mutu aboki loi epuis afuti penalty ya masumu. Grâce que ce nyonso ya loi ezali